Mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV bandeko na ngai. Vraiment bo s'abonner, bo like, bo partager kande tolingaka bandeko na nga. Bandeko tolali tolamuki lisusu eye lisusu botunanga nini ya Laurent Sokoko bandeko boyebisanga non ya Laurent Sokoko akoma na porte parole ya Koffi Olomide na Cindy Leker to azaka mécène place wana en tout cas tu comprends te nga vraiment na se poser ba question mingi chaque fois ya Laurent Sokoko alekaka na mituna ba question nalubaka ya Laurent Sokoko akoma ni porte parole to kindeko yango kaka parce que kindeko yango pe na kala toyebaka teke ba bandeko na Koffi foto lobango pe bandeko na nga balandi à la grande découverte kindeko wana so totali na ba 2012 ba 2010 banda kala wana kindeko yebana te kindeko yekoyebana ka na 21e siècle ki ya Laurent Sokoko na Koffi Olomide bazalaka bandeko na ngai oesengo te la famille kokamwa ya Laurent Sokoko akoma na porte parole à Koffi ekomaka likambo nyonso eleka surtout na famille ya Koffi ya Laurent Sokoko fo aya ko défendre bandeko na nga tomonaki Didi Stone alekaki na télé aye batunye makambo sur papa na ye eza makambo entre fille et son père bandeko na nga batunye mambo ya papa na ye Didi Stone alobi oyo asepelaki koloba bandeko na otiela bino sous extrait ya mokie ya Didi Stone peut-être bobosani mambo Didi Stone alobaki na otiela bino na ba extrait ya mokie bolanda totala na mambo Didi Stone alobaki boto ozonga sans rentrer dans les détails ou quoi, sans tirer sur personne. Dans chaque famille, je pense, il y a des différends, il y a des disputes, il y a des mésententes, ça arrive partout. Je pense que je suis pas la seule, je suis pas la première, je suis pas la dernière. Et la seule chose qui diffère, en fait, c'est le fait que ce soit deux personnalités publiques et aussi le fait qu'on nous ait toujours vus très proches. Moi, j'ai toujours été une fille à papa. On a toujours été complices et tout ça. Maintenant, moi aussi, ça me ça fait mal, c'est désolant et tout ça. On est comme on est, mais l'amour est toujours là, Je continue, bien évidemment, c'est mon papa, on n'a qu'un seul papa. Je continue de le porter dans mon cœur. Je lui souhaite que le meilleur, je lui souhaite vraiment une paix et tout ce que son cœur désire, tu vois. Mais bon, moi je pense, écoute, comment je peux dire ça? J'ai confiance au Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, et je sais que il fera les bonnes choses en son temps, tu vois. C'est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'ai confiance. Je sais que un jour ou l'autre, ça s'arrangera, on trouvera notre accord, enfin le pardon, tu vois. Même si, sincèrement, et là, je pense qu'il verra l'interview, j'ai déjà pardonné, et j'espère que lui aussi de son côté, tu vois, parce que le pardon libère, et avoir, tu sais, de l'animosité, tout ça, la haine, les disputes et tout, c'est pesant, tu vois, c'est pesant, c'est, à un moment donné, tu te dis, écoute, je peux pas continuer comme ça, avec un sentiment lourd, exact. Tu vois, dans mon cœur, donc à un moment... Voilà la famille, bomoni, bocho yoka Didi Stone, oyo ya loba qui concerne ya makambo etali papa na ye bandeko nayebi te na mokili omwana nini akosepela komona papa na ye azwili mama na ye mbanda deja kutu eza na bana mosusu bayebisa baparent na bango ke nga soko ozwili papa ya biso mbanda soko ozwili papa ya biso mwasi soko ozwili mama ya biso mwasi mosusu mwasi ana na otikala kobengi jamais mama biso nyonso tolobango mpa papa na biso bandeko jamais na otikala obengi mama tokobenga ye kaka na kombo eza na bana mosusu babaka nga kutu so osali bongo na longwe na ndako na olongwe papa na nga mwana na mwana aza na ndenge na ye bandeko na nga kotala bareaction ya Didi Stone eza normal
nayebi te sikoyo ya Laurent Sokoko eza problème nini eza nini toboyi te olingi belle-sœur no Cindy Leker makasi toboyi te Cindy Leker aye mosusu aza na bakalite oyo aye mosusu lelo bokomi komona ke mama Lia azalaki na bakalite wana te toboyi na biso te aye mosusu mpe Cindy Leker lelo ye nde moto azosala ke Koffi Olomide azala ndenge aza wana toboyi te makambo mpe soki ezosimba te esengana nango ekende bongo me makambo oyo ya Diddy Stone na papa na eza makambo na bango mibale soki réellement ya Laurent Sokoko olinga Diddy Stone oza na posa ya pe ya Diddy Stone na papa na ye conseil oyo yeli biso na télé pourquoi po benga Diddy Stone na téléphone parce que je crois bien oza na numéro soki yo vraiment na Koffi Olomide boa bandeko je crois bien oza pe na numéro ya Diddy Stone oza pe na numéro ya Diddy Stone ata na message soko otindeli ye akotanga parce que peut-être un appel boy Diddy Stone akokoyamba o te emso akoboya koyambo par rapport ke lilie yo elie Koffi mais na ndenge sikoyo ya appel ya message Diddy Stone alinga te soko otindelaki ye message alinga atanga oyo ya Laurent Sokoko bien sûr peut-être nga répondre au te pour bana bakoli na poto des fois bandeko na nga bazana ba comportement mo ya bango moko na yebisa bino na kosa bino te mais je crois bien Diddy Stone na nga tanga et puis peut-être pe elo za message musu mutatindeli otangi obo répondre mitika li pe après un temps pe osaleli yango mais ozaki mie placé ka te oya koleka na TV ya Laurent Sokoko oza papa likambo ekomela Koffi o Diddy Stone façon ya réaction ya Diddy Stone ekoyi pe okomelo ekomela pe bapapa ebele to pe bamami ebele mama alingi su papa ya bana wana te alingi mobali mosusu bana pe basali baréaction mo ya boye msukutu ya Diddy Stone eza malamu koleka alors pourquoi pas yo étant que papa pourquoi pas ozwaki ata message otindeli Diddy Stone mpo na nini ka oyaki nango na TV bandeko na nga mpo na nini ka ya Laurent Sokoko ayaki nango na télé conseil soi-disant azali na posa na apesa Diddy Stone bozala natiela bino non extrait kaka ya conseil oyo aye kopesa Diddy Stone boyoka ngo nano estce papa oyo alingaka mwana na ye to papa kulutu soi-disant papa kulutu parcellaire conseil oyo aza nango na posa apesa mwana estce fo aya nango ka na télé bandeko boyoka non conseil ya Laurent Sokoko ayaki nango azalaki na problème na ye te azalaka mwana ya Koffi Olomide oui mais akolimbisa ye te parce que azalaki na problème na ye te balimbisaka motu soki oza na problème mais Koffi Olomide azalaki na problème na mwana ne Diddy Stone te yango wana yebisi yo ke ngai nakozala moke na sous réserve ya kointerprete bapopo oyo ya Diddy Stone ndenge alobi na réseaux sociaux mais toza babantu Diddy Stone akoli je crois qu'il a tracé déjà nzela na ye et Koffi Olomide aza peut-être Koffi Olomide oyo Diddy Stone papa oyo Diddy Stone ayebaki te donc akomi papa oyo lelo azali marié na mwasi mosusu aza lelo oyo parce que naboko interpréter moke place wana c'est-à-dire que Koffi lelo fona azala clair aza lisu na mama ya Diddy Stone te Koffi Olomide lelo aza na mwasi mosusu madame Cindy Olomide baza na lelo na ndako c'est-à-dire que Koffi sikoyo ekomi papa Koffi oyo nga nayebaki mon père avec ma mère eza lisu bongo te yango nayebi soki naza mpe na sous réserve ya korépondre place wana parce que papa aza déjà marié yango nayebi tokoyebi soki non eyebi so mwana aza mwana mpe akomi majeur ocomprendre parce que ntango alongwaki na maboko ya papa
pour que nous vivons dans la poto azaki mwana. Mais lelo papa azali ya poto makana poto. Oui, il y a un poto banele ko ya. Oui, il y a un des autres saoté. Moni et comme siko problème moi comme na kati, ça dit que tant qu'on dit ma ozonga pemeni ya papa, et comme il a ba condition moko boy, il faut ba règlement d'intérieur moko boy. Non, attends d'abord. Règlement d'intérieur toi ba bantu, on a parlé de toi ba bantu. Oui, toujours ba bantu justement. Ça dit moi na toujours avoir enfant prodige. On dit que o akindaki. Ça veut dire que ça y est papa bomengo. Accueillir utiliser mon mapé. Non. Mais tant que vous avez parlé papa yambaki pesa les fêtes. Oui, kasi yango na zo bisa hote. Omoni papa tant ozoya, il faut pas qu'il ne nazo ko kene pa ya papa. Papa za marié. Et papa bala, papa za na mwasi na ina ndako. Il faut mika ozala bien na comportement moko boye avec papa na maman. Ozo connecter so zo comprendre na place. Personne ne comprendre parce que la famille ya Laurent Sokoko na journaliste azo comprendre ye même pas par rapport à ba propos na ye. Tozo ye bate au juste ya Laurent Sokoko. Olungaki oloba nini na place wana. Didi Stone aza mwana kotikala kaka mwana ya Koffi Olomide. Ngana moni ya Laurent Sokoko on dirait le conseil kuto ezate ya kopesa Koffi apparemment parce que aza trop Cindy le cœur. To boite Cindy le cœur aza belle sœur na yo. Mais façon zo kende lango vraiment ezoke mabe makasi même journaliste bandeko nanga zo comprendre ya Laurent Sokoko te. To continuer na voice. To landa na. Non, Bazalaki, mais dans un biso Bazalaki. Ça reste mon père. Non, Bazalaki affronté parce que moi je parle avec Koffi Olomide. Tozalaka Koffi Olomide. Mais moi na lobby. Non, yo leki, ya za papa na mwana. C'est ça, bango baba papa na mwana. Koffi Olomide azala jamais na problème na Didi Stone. Il y a pas de problème, parce qu'il y a un fort. En fois Bazalaki te. Mais je te dis la vérité. Wow. Franz Kemai. Oui, alors ça. Mokolo moko ti. C'est que moi ndaka, c'est que moi mwana akani wana ti. d'accord. Ils ont makanisa papa te. Ils ont makanisa papa te. Ye moko ya on tu ko biso lisese okutaki obimaki okutaki porte polele. Oya okuta pe porte polele parce que moto moko ta kopekisa dit histoire de kokoko na mon flerité. Non. Moto moko ta kopekisa te kopimate non. Ya na biki akenda ki okutaki porte polele tanga oya okuta pe porte. Koffi Olomide azali marié. Na madame Cindy Leker. Tant on dit l'histoire na banaye koya wana porte parole makasi ya Cindy Leker. Azalaki. Na Mais le maman na azati. Na zolo bana sens wana. Il faut pas qu'il na kati ndako et comme na ba règlement mosusu. Si tant koya il faut lukape pour se comporter na ndenge oyo kuti obsobengaka na bokoko ke so kuti na mboka bato baotambola na gauche yo mpe tambola na gauche okuti na droite yo mpe tambola na droite. C'est-à-dire que moi badiscipline moko boye il faut ezala papa mpe asentir mpe na ndenge moki azala mpe gene te et puis kokotisa papa te na pitopali te na boningo na ye ekozala bien te parce que yo oza mwana oyo aza mama tosa ye kaka ndenge tosaka mama na yo wana azopesa ye so akolandangaki ayebaki mama Cindy aza mama na ye. Maman Cindy aza mama na ye, ndenge mama Ali aza mama na ye, ndenge mama Cindy pa azala jamais na problème na Didi Stone. Koya il faut lukape pour se comporter na ndenge oyo kuti oyo biso bengaka na bokoko ke so kuti na mboka bato baotambola na gauche yo mpe tambola na gauche okuti na droite yo mpe tambola na droite. C'est-à-dire que moi badiscipline moko boye il faut ezala papa mpe asentir mpe na ndenge moko ke azala mpe gene te et puis kokotisa papa te na pitopali te na boningo na ye ekozala bien te parce que yo oza mwana oyo aza mama tosa ye kaka ndenge oyo tosaka mama na yo wana azopesa ye so akolandangaki ayebaki mama Cindy aza mama na ye. Mama Cindy aza mama na ye, ndenge mama Ali aza mama na ye, ndenge mama Cindy pa aza mama na ye.
de soka koya epai ya papa na ye ayebaki nakei pa papa nakuta mama Cindy nakuta papa Kofi. Ok. On est allé qu'à conseil na kopesa ye etant que mwana qui akota na ba polémique ya bato te qui ba influencer été. Ça dit que tant andimi aya envers papa na ye ayebaki papa na avandaka ye moko te papa na ye avandaka na mama na ye mosusu kombo na ye mama Cindy. Dans ma interview na ki kopesa papa mbote nayebi ke naki okutana na papa na mama. Très bien. O pena porte parole ko. Pokolinga mama na yo. Ningo lingi papa Kofi, ningo pokolinga mama. Boketu ya kozwa mutu na yo, boketu. Voilà la famille. Bocho yoka conseil ya Laurent Sokoko. O conseil ya Laurent Sokoko aeli mwana, aeli Didi Stone. Aye nango kaka na media po na nini. Pourquoi pas ye moko Koffi Olomide ayaki ko loba na Didi Stone na media. Mais yo sikoyo ozwi vraiment tant na yo oye nango oye kopesa Didi Stone conseil na media po na nini ya Laurent Sokoko. Falotika Koffi Olomide ye moko ya kopesa conseil wana. Et puis pour anika kozala po Cindy. Pour nanika kolinga Didi Stone a respecter Cindy po abeto abenga e mama. Msupe Cindy Didi Stone antikala ni ko benge mama te. Atalika papa za papa. Bien sûr. Ba musicien ba yemba ke mwasi ya papa za papa. Aza mama. Mobali ya mama aza mama aza papa oui. Mais eza na bana msuba ba capricieuse. Eza na bana mosusu kutu donc ndenge ya mwana akotikala olinga ngo te. Kotala ba video to mona ya Didi Stone na papa na ye na mama na ye emonana ke Didi Stone alingaka ba parents na ye makasi koleka. Même na émission au Didi Stone asalaki soki botali bandeko nanga s'il vous plaît bo like s'il vous plaît. Soki botali émission wana ya Didi Stone façon aobwaki la mama na ye ba loge. Omuna ke oui, façon kaka olobela pona mama na ye omuna ke oui, mwana alinga mama ne makasi. Et soki aza lelo nenga aza wana eza grâce ya mama na ye na papa na ye alobaki en même émission. Alors ya Laurent Sokoko tango moni olingi mwana eza te po kenda pa Cindy atila kosanya fufu ozala to apesa ko eloko kolia ozala toujours pour Cindy non. Tobo ite Cindy sa belle-sœur nao mais kobosa na te ali ya pas zalaka belle-sœur nao mais na tawana en tout cas biso to yebi na biso te na ndenga mabete to yebi te kindeko na ya Laurent Sokoko na ya Koffi Olomide soki euta ezala wapi po biso to yebi ya Laurent Sokoko mutaela biso ye vraiment ya makasi opina bimisa ya Laurent Sokoko eza bokechu. Eza pena bokechu parce que toyebi bokechu nyonso azaka ya Laurent Sokoko oui bokechu pena na ndenge pa normal mutu ayela biso pa ya Laurent Sokoko oh bato bako motu na ya Laurent Sokoko ngo za nani siko lelo nga pena ko mo mitu na oh ya Laurent Sokoko azana ni sou mesente andima na epena kita ko ma porte parole. Ataku ba merveille hambo bazana ba ntina ba niveau wana te na ndenga mabete bandeko nanga. Na ndenge ya mabete. Mais tokoma okamwa pena ya Laurent Sokoko donc osimbi Koffi Sankara kosa. Et comme pena osimbi Koffi na 12h na 12h05 ya Laurent Sokoko aye. Aleka ape mingi kapa Frank. Frank osa musane kitoko ya osaka musala bandeko. Didi Stone aza mwana. Toko forcer Didi Stone ata mokolo moko te pi na âge wana na kosa bino te Didi Stone déjà je crois bien aleki dia ba 18 ans. Faut ezala ba 18 ba 19 ans déjà Didi Stone aleki yango Mais Didi Stone siko na âge wana imaginez-vous bolinga bo forcer na makambo bo asala ngote. Asala ngote po aza de adulte. Akosala ngote donc ya Laurent Sokoko longola no ba ide wana conseil pe oye nango na media susu na ndimite Didi Stone en ça elango
baloki na ona privé mutu alinga mutu ntango alinga loba na mutu ezala bien ki na ona privé po ndenge oye wana veut dire ke yo mpo okoti no na base okoti na molongo ya base toloba bongo. En tout cas Laurence Okoko mpona nga vraiment makambo osali vraiment ekiti si omwa mokie linga oyela makambo eza na malonga neti ya bayuare na quand même ça va ezaki makambo ya papa na mwana ti Diddy Stone emso aleka bongo emso mpe moto atindaki ye te emso aye ye moko volontairement. Alors koya siko na bapropos ya boye déjà rage aza nango eza parce que papa na bango akoma obima na Cindy et biso mpe toyebi te oyo eleka entre Cindy leker na mama na bango na bandako wana ya kofi toyebi te mais so otali bie eloko ekabola Cindy na nani o Diddy Stone na papa na bango eza mingi mpo Cindy akoma obima na papa na bango soit disant babala ye. Alors eza mabe te eza bashwa na bango mais ntango yo oyebi ya makambo wana yango ekabola mwana wana na papa na ye yo koya su te oyo ye kosala eza koyo kopelisa moto ya Laurence Okoko eza koyo kopelisa moto lisusu entre Diddy Stone na papa na ye po ntango Diddy Stone amona obwa amona lokola papa na ye moto atindi yo amona lokola Koffi Olomide moto atindi yo ya Laurence Okoko or peut-être po oye volontairement. Donc mpona nga mbala nsima ya Laurence Okoko soko oza na likambo oyebisa Diddy Stone benga ye tindeli ata message to mpe benga ye so omoni mpe abloka yo somba si mosusu salela simi ya sika aza mwana otikala mwana bokotikala kochange te. Donc bandeko na nga mpona lelo namoni tosuki awa toyelaki ka sujet parce que boyebisa nga no ata na bacommentaire ya Laurence Okoko akoma porte parole toka bolingwaki ndeko eleki makasi yango akoma eloko nyonso eleka mpona Koffi ye fo aya wana vraiment nga na se posa ba question botiela nga ata bacommentaire boyebisa nga ya Laurence Okoko akoma nani bandeko. Et voilà tokutani mbala nsima bisous bye bosabone bolike tokutani à la prochaine occasion bye.